Bandeko, le 3 septembre, ezalaki nde Karine Mokonzi azalaki invité na mariage. Na kanisa belili ezomonana. Sokei ata na Facebook ne okomona belili. Donc akendaki mariage oyo babengisaki ye na yebite comme marraine to parrain mazalaki quelqu'un d'importance na kata mariage wana oyo Gloire Langi akozala ngo te. Soka zanango bakosala ngo kaka po bamoni la baronne asali. Mais baloba yango bien, imiter n'est pas égalé. Awa Gloria bapesa surnom ya Mama Emily a imita comme Mama Emily. Bien si bapia ekopia mais tilelo akoka na Mama Emily nzemba te. Poli Kelemba akoka te. Alors na la baronne pe akoka ne loko te. Bandeko likamuni na okotsa komba Gloire Langi. Nazo kotsa pona continuer kobimisa oyo azali linzanza deva Karine Mokonzi. Mbote bapapa bamama bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko Gloria Olangi ye aza niveau moko te, pa kozala niveau moko te na la baronne. La baronne na papa Eka Eveki Kuli soko moni bango na cérémonie ya boye. Omoni bango bakei fete ya boye yeba marié vraiment bamonaki importance na bango na valeur na bango sans kolanda pona moto mosusu babengisaki moto moko na fete boye tika biso peto donke non. Alors la baronne le 3 septembre ayebaki déjà préparaki déjà basololaki déjà pe bazalaki déjà invité. Soki za fete ya famille ya papa Eka lolenge moko. Soki ezali fete ya famille ya Karine Mokonzi lolenge moko. Soki ezali fete ya mutu bayebani connaissance to chinois lolenge moko. Mais Gloria Olangi ye ekoko salama te ba makamba boy. Soki salami ba imite kaka. Pondenga zawana akoka eloko moko te awa na poto. Abenga ba musicien na téléphone basolola. Abenga batu boy basolola. Wana esakaka ba théâtre ba mangungu o azolinga lakisa biso ke azokoka musala azosala musala kitoko. Musala ya kosolola koyamba batu akokaka naye wana koloba. Comme tel ba obaleki ye pe bakokaka bazosala na bango te ba Virginie Manganga bato ebele. Mais likambo etali botiaka ye pene ya la baronne adversaire ya la baronne nga papa Robo namonaka ngo te eza te na telemelaka ngo. Mais eza te soki ezalaki nalingaki na telemelaka ngo. Mais lokola eza te na telemelaka ngo te narapelaka bino kaka eza te. Na Congo azala par hasard adversaire. Pourquoi nazotia toujours kombo na ye? Nalobi bien nakotia yango po chaque likambo fo natia yango. Banda bimisaki live awa asengaki la baronne komba. Tango la baronne azoloba ne achama ya moto. Mais oui, faut achama ya moto. Kokondani wana bokanisi ya ba miss. Mais non. Santé na yeba miss.
mais non aza na baproblème mosusu oyo etindaka ezala bongo. Alors yango la baronne ayebi ntango azoloba nde bama ya moto, ntango azoloba na ye bato mpe bayaki wana mpo baloba ba n'importe quoi, makambo balobaki bayaki wana pourquoi mpo batia niveau moko na la baronne. Yango soki nazoloba fona tia ye kutu te, me eza na makambo na kokotia ye mpo kaka nalakisa bino aza kaka oyo azalaka diversaire ya la baronne te. La baronne bel et bien le 3 septembre azalaki na mariage nde ya motu ye ndenge aza wana rien du tout. So mpe bolandi na bémission na ye sa visite bandako au moins 300 ya bato. Ye Gloria la baronne ayevisitaka mpe bandako bazali invité mpe akendeke pamba te, boyebi yango bien bato nde bayaka mpa na ye bayaka mpe pamba te avec autorisation. Mais ye Gloria surnommé Mame Mili bozo quand même na bémission na ye moko apa nani sina kenda pa nani sina kenda akende ba distance bandako mpo kaka lia mfumbwa biloko ya mboka nazwa quelque chose kobeta batolo moko yoke na émission nga nasengaka te nzoka asengaka mwa nzembo basali wana nzembo bato basali yango bien me kotia batie kombo na ebebi makomo osengela yango mbongo akili ondira asengaka te bango nde basengaka la baronne nde asengaka te. La baronne azwaka oya ye balakisa ye ke oya yo yangoyo droit na ye me ye oui asengaka azalaki na partout kuna na Grèce soki asala émission 10 minutes 8 minutes mabanga mpo bapesa ye bafuta ye te bapesa ye azobenga azosenga asengaka en plus ya trop makoko sala lokola la baronne te parce que fo basalela yango fo bacréela yango lelo mpe so basaleli yango ekozala kaka baimite badonke la baronne me kokokana kaka te yango wana makambo ya la baronne ntango nazoloba soki nakoti kombo na ye ezaka mpona lakisa bino azali nzanza aza mpenza na se ya la baronne eloko ya kokende sala oyo kaka azosala akende kutanaka na babisanza ya la baronne oubien tobenga ngo kaka akende kutana na babande hygiénique ya la baronne oyo alobaka ke la baronne kende kozwa bande hygiénique na yo otika na ndako ya niao non les seules bandes hygiéniques la baronne atika na ndako ya niao ezaka ye moko niao bon naloba nini eza bongo yango wana natiaka kombo na ye na makambo neti ya boye awe natiaka yango mpe mingi te po aza inutile devant la baronne mais soki natiaka yango surtout kutu mpo na ye te mpo na bino aza adversaire te azala mpe te banoma ye adversaire par hasard na Congo maza rien du tout makasi kutu bokontaka te bakobete na la baronne na ndenge akosakana te mpo la baronne aza motu ya koloba makambo etali bitumba te mpo tout d'abord ayokaka soni mpo na kobunda bien sûr abetaka mabetaka soki esengi abeta siko baoyo balobaka neti ye en tout cas soki otali palmarès na ye abetani motu te mais soki otali la baronne adefanda abeta atuta avimbisa
Mais dans le calme, oh, c'est non au pays quoi, ma mémili. Oh, atabana ko cha bilamba. Oh, ke bilambe ko mimutu. Glagati. Arina mokonzi na sepeli nzamba salime evolution. Ona nabino bela yamba to tenzembe zakaka kinyo. Samba batela mwana wana akola nesengwe. Karina mokonzi oya lesamide yane. Ayolele zanako ya rieta. Yo lele ayolele Karine mokonzi mesi na yo ayolele Karine mokonzi ya yo merci mama ayolele Sambe ya pambola mwana ya kola nesengo mama ayolele merci. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Amour na zana chaîne de ça qui topo. Il y a pas de JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni amélange. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama. Wana na koza ngisaote. Donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Amour na zana chaîne de ça qui topo. Il y a pas de JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni amélange. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama. Wana na koza ngisaote. Donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Amour na zana chaîne de ça qui topo. Il y a pas de JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni amélange. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama. Wana na koza ngisaote. Donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama, boss des boss.